If you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Andekoba landiba bolingo ya masolo na biso ya matea ya Islam na Lingala na presibino salamu alaikum. Nakumisi nzambe oyo akela likolo ya presibiso mapeki ya komona mokolo ya lelo alors que tokana kite ya komona yango na ezali bongo esalami bongo na nguya na ye. Ndeko na nga nalingi nateya lelo monene ya lilita ndako ya molili ezanga courant. Boko remarke na nsima na ngai ba image ezali ya marke na marke. Courant eza kopela, bato bazali koleka, bato bazali kotambola. Mais est-ce que bazo tambola ndenge nini? Bazali kosala ndenge nini? Lelo soko ozali na katikati ya balabala okomona bakonzi bazali koleka, baza kobengana bato na gauche à droite, baza kopanza longwa wana mutu boye azali koleka, mutu boye azali koleka. Me na lilita tozalaka lolenge moko, garde corps azalaka te, mundela azalaka te, mutu mwindo azalaka te, mutu apasi azalaka te. Tango bakundi yo nsima ya mikolo nkusu aye kolia yo, nkusu wana pe bakolia ye na nkusu mususu, otikali bongo kaka mikuwa ya pamba. Bandeko nanga, est-ce que bokanisi bososoli toyinani tolingani te? Pona nini toyinani, pona nini tolingani te bandeko nanga? Olata mabe, olata te mabe, ozwa mabe, ozwa te mabe. Na batei petango za koteya oka mususu alobina na leki na koteya. Oya leki muninga azali oyo nda zongisi bato na nzela ya Nzambe na maloba na ye na elobeli na ye na ba conseil pe azali kopesa na bilenge. Bandeko na ngai, tokanisa soki ya solo prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali lisusu na kati na biso te. Soki ya solo Nebilai Musa alayhi salatu wa salam azali lisusu na kati na biso te. Soki ezali Ibrahim alayhi salatu wa salam azali lisusu na kati na biso te. Moko ya molinga ni ya Nzambe oyo Nzambe abengi ye moninga na ngai azali lisusu na mabele oyo te. Nani na katikati na biso oyo akotikala na kati ya dunia oyo? Nani akotikala? Soki baye wana bazalaki kosalela Nzambe bazali te bongo biso ngai na yo bato masumi na masumu. Nana kotikala? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasengi na oyo nyonso azali kolanda emission na biso to matea na biso ya Islam na Lingala, zongela Nzambe. Zongela Nzambe, sala tauba na yo, zongela Nzambe, lele pa ya Nzambe. Seigneur na salaki masumu limbisa ngai. Makasi na ye monene na ye zali monene makasi. Nalobi Nzambe ya ba Kristo te, Nzambe ya ba musulman. Alobi ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubat nasuha. O bino bikelamu na ngabo sali mabe. Bozonge pai na ngabo senga tubela ya solo ngai Nzambe na kolimbisa masumu na bino. Mepai na biso bandeko na biso ba Kristo balobi nini? Nzambe limbisa masumu mokilesa ila fale abaka mwana na ye na kuruzi po limbisa masumu ya mokili, alors que masumu Yesu akufati le continue makosala. Nasengi na bino bola muka bososola botika koloba bilobela. Nzambe abatela moko na poko ya lelo pe Nzambe akamba biso na nzela ya solo na mipesi toli pe na pesi balandi babolingo toli to banga Nzambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. يا أيها
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم